En tout cas, coup de chapeau parce que le gouvernement n'y a pas le cas de chance. Le gouvernement a eu chance. Et de souhaiter bonne chance, bonne continuité. En tout cas, il y a ça déjà évidemment. Pour la félicitations. Bon, na panneau kuna na début, ce qui est au filmé au monde à bâtir. Nous sommes sur l'avenue Elengesa qui longe les communes de Kalamu, Makala, Ngiringiri, Bumbu et Mongafula. Longue de 6 km, elle est capable de joindre l'avenue Kasavubu et la maison communale de Mongafula sur bypass sans passer sur l'avenue Université aux abords de Rond-Point-Gaba. La commune de Makala, se trouvant dans ce tronçon, demeure enclavée depuis la nuit des temps. Ces travaux de réhabilitation et de construction de cette route permettront de désengorger Makala, mais également Bumbu, Selembao jusqu'à Mongafula. Ces travaux ont été lancés depuis le 13 novembre 2019 par le gouvernorat provincial de Kinshasa. Ce gouvernorat provincial de Kinshasa finance sur fonds propres ces travaux de réhabilitation et de construction de la route Elengesa. Ces travaux devraient connaître un avancement significatif à ces jours. Malheureusement, pour les habitants de ce coin, il faudra attendre encore plus longtemps que prévu pour cause de la crise sanitaire qui gangrène le monde. Prévu pour 16 mois, le dit travaux auraient pu prendre fin en mai 2021. Qu'à cela ne tienne, la société Adi Construct a déjà repris les travaux avec une vitesse de croisière pour rester dans le temps. Les habitants de ce coin se réjouissent de ces travaux, cependant ils demandent une implication personnelle de leurs élus afin d'obtenir aussi l'éclairage public qui permettra de faire prospérer certaines activités économiques et garantir la sécurité de personnes. Cette route est d'une importance capitale pour la ville de Kinshasa car elle la lie à celle de Congo central. Une bonne gestion de ces travaux permettra que le fonds investi produise de fruits et que l'ouvrage soit livré en bonne et due forme. En tout cas, les côtés de ça vont passer parce que nous sommes en train de créer. Ça veut dire nous va savoir que ça va passer à bonjour papa. Juste Makala, c'est l'avenue Elengesa. Nous sommes très contents parce que depuis que Makala est là, Makala tire l'eau, nous avons une chance à voter. C'est pour la toute première fois. L'impression de la Makala. En tout cas, coup de chapeau parce que le gouvernement n'y a pas le cas de chance à voter. Le gouvernement a eu chance. Et de souhaiter bonne chance, bonne continuité. En tout cas, il y a ça déjà évidemment. Pour la félicitations. Bon, baye baka o ba sala côté ebike bazala toujours na besoin na biso. Ko biso tozana besoin na bango te bango nde bazana besoin na biso. Mukolo ba ko na besoin na biso tango bakoya to ebite ba yela biso message ni. Mais ote message na da ko somba bakolo na biso na gambela. C'est que oya bango lo be tinga na lata na le lamba kulera mukito. OK. Bonjour papa. Maman Sika. C'est papa ndenge ba osala télé ça to vani ba mbule de ba mikonze de ba leka zelo ba kipa ngo kite ba sala ngo kite. On a publié au oyo alekisi koyo azosala télé lengesa sepeli mingi quoi to transport bien elekaka awa to kesi kidala na kapes kidala zutamba na ko ala porta na mati on a sepeli ndamba pambula moto akabisi biso lengesa ko yebi to
biso balobi biso toyebi ke mokonzi ya mboka oyo batie sikoyo ye moto akaniseli biso nzela oyo mpo bamikonzi mpe balekaki ebelebele bakipaki yango te yango nga nayebi ke mokonzi ya mboka oyo aleki sikoyo ye wana moto azokaniseli biso elengesa oyo mpona basalela te nzela na tosepeli mingi bayaka ntango bavote oyo tovote bango bapesa bakolo bapesa nini nzela bakipaka te nzela ntango yango ezalaki mokonoluka mokonzi yako asalela biso bayaka te ntango bayaka ntango vote bozwa bakolo bozwa bamilifa bozwa bademi sikoyo tala sikoyo guverner na biso akanisi biso asalela oyo elengesa yango topambola etika nzambe apambola ye eza malamu mingi tokoma na prince a lokola baninga mosusu mpona biso ya makala te mpona biso elengesa te yango nasepeli makasi mpona zwaka transport mbala moko na 15 dans la 4 heures moi bakuluna bakatanga lisusu eza te nokatisa na ngambo ya bumbu kuna kala mokatisa na 4 heures bakuluna bazokoma bato bazosokisa bato mpona nini kozanga nzela yango nasepeli nakumisi mokonzi oyo nzambe abakisela ye oyo ezali etieleka minda te tomwa mpe minda changement neti na courant papa député tofotaki bino siko bozomonana te tala kongo kutu ezalaka te kongo eyaka likala kolambela yango te yango ntango yango mpe ya kosala bamisala mpe bamai bapapa député yango na makala komonana te atango bamili fa bademi bakolo tokozwa yango te yango komisa biso elengesa botya courant botya mai po epelaka ndako nyonso mikolo nyonso po ezalaka neti siko po eza te mpona tala kutu chaine oyo naotala ondelaka eluka mpo bavoisin nakitala yesu na ngenge kuna keluka mpona tala eza malamu toya te ere yango oyo ti na boyala bakolo bokosakisa biso ere yango oyo tozala mposa minda na mai makala ana elegesa tomona yango. Bonjour, nazali moko ya basali na kati ya entreprise ya Arctic kombo na ngai ingénieur Ruben Boutsiki na kati ya chantier oyo nazali chargé ya environnement et social. Non, papa na ngai nzela oyo c'est le gouverneur de la ville province de Kinshasa Gentili Ngobila Mbaka ndenge ye moto ayaki awa mpona lancement ya bato abo nzela ezali financé totalement na hôtel de ville mais sous l'initiative ya président de la République. Bon na pano kuna na début soki okoti ofilme omona batie makambo nyonso eza nalobi de préférence yo moko ozwi image okomona ke chiffre olakisi bato parce que c'est marqué là.